Cher ami internet, na apesi mbo tebisika bozali, boza bongo direct ya Flair Monde HD, ya dembo mo sama ndefu azalara, mo na parende bo muna awa, na zana studio Maxime Media ya Junior Kadia, on apesi chez Bambote, Sekazali, pour une simple réalisation et ya émission Olo. Na kacha studio awa bika to ya pambate parce que tu as la bino artiste bolinga mingi. On a écouté une émission pour la première fois. Vous hésitez vraiment à vous abonner, à vous partager, à vous commenter et on décide la tout ça la bino ma recherche à tout moment. Bah merci à tout le monde à soutenir Rangai, pourquoi pas YLBK mode na Paris. Donc voilà, il me toilette ça. So moi puta mikolo, il me toilette ça na puta mikolo yo tobo sanité tripasson leader à Luanda Bambote et Sekozali. Alors là on a studio tout ça na dessous à Santo. To kange sous na studio. Bonsoir. Bonsoir. Baninga kuna bazo para ba ma famille za kana ba studio. Eza ngadi na ona yo vraiment. Mais bon, eza boulot na ngat na lela ngo danger na lula yango musique eza passion nga. Donc vraiment na linga musique mingi. Si vous voulez nous écouter bon remix c'était hein parce que abi on rani mukonja remix. Côté wana donc vraiment mon wana longwa hein. Nazate na longwa te. Au biso peut-être ba congolais to yeba te remix savait pourquoi remix pourquoi même ba artiste américain ning ba ça ba succès ba Rihanna ba Natina ba James Brown ba ya pe ko interpréter ba nzembo ya bato ba msu ba bima plus na ba nzembo bato ne tinga ta na saki ba remix et salanga plus na ka Paris alors mbalo eza remix te ya remix te mbalo pena écriture ya de sous à centre mongongo elenge skotoka gi tochoka ya Cyprien ya Cyprien ngo yote koleka ba yote bazo ka onti lelo ya banzembo esila rate OK mais lelo ne to na studio awa tozo sala eloko ya sika titre ngo peso ya kalate eloko ya sika mais ça sent la boy qui songi parce que ngalo wa pamba de bona na bimisa vérité avant yo ngo ya bisa biso titre nje bato ozani non titre nzembo yo normalement ndé na saki yango titre nango pena ndenge na check yango ezalaki j'ai peur dona ko banga titre nango yango na mais batu bazo ba boule zo ebele donc titre nango on a pesi liboso yango na que j'ai peur mais bokoyo ka titre nango tozo boulele titre nango ponze moteme elenge leki to batu to ya na silo mtamtazo ya na titre na yo boko pesa titre nango ndenge yo ki plan bo ba anze mo ngamo le boza Junior venir sana pa ko ikolo ba petit na moni boy ndenge na yokeli nzembo na ndenge nzembo ke ina mabanga na ba dédicace na habité siko la bien oyo yembi wana eza auto yebi to fabriquer ka yo mo ka po pesa nga lengende to ya Cyprien bon omoni tango to yemba ya Cyprien na pesa na exemple mo tango to yemba ya Cyprien ça nega ya kumboti ba Cyprien pe bana bangoti mais to yembi ya Cyprien ndemo pe na empire par exemple tant to yemba gigi ya ka ko gigi ba za ebele OK ozo comprendre donc ezali ba kombo ezala kanango na ko na ngani pe bo inspiration mo yelinga netika ke dobo na yema nga dembo web quoi eza boulot c'est gavier te ko ba malheur zo comme la vie te za ya pena yango te po nzembo o ekomami na depuis 90 mo nzembo to koma yango 1990 nzembo to koma yango na Yolo na Bukavu do akon to koma nzembo ngana do to no vanda mo OK o nzembo kuku esami na pale na ngana do OK côte esalami na pale na do OK spaghetti esalami na pale na do nzembo yo ya shop saro yo apesaki nani no wala la tanga le puta na lotata la ta kuta to pesa yango pa ya Jomali ezali ngaku na ponga pe na shop star OK vous comprenez donc to comment banzembo ebele da ba pe ba yebi ke do comment banzembo ebele inspiration pe yaka to vandi ya zobeta guitare eloko esalami depuis 90 donc le londe tozo sala sikoyo to bandi ko lambango après 35 ans après tozo boka ngo ba yoka sikoyo ke non eloko mo ya ebomba bien fermenté quoi OK de sous à ça oza parmi bato yo tozo bomba bino tozo batela bino pona rumba et silate alors tokutana na Papitex tosola kina ye moi mingi atsaki biso kabi rumba ekomi à danger
malgré bino bozali bakulutu bozali mais rumba la minute oyo ekomi à danger alors yo koloba ni place wana kasi yango te donc rumba ekomaki en danger comme peut-être on va commis en danger mais ce qui a sali ba remix wana pour anime ba remix na sali pour na kozongi sabatu rumba batu ba yoka pe ba sepela ba se retrouver alors biso ba oyo tozo ba date pe tiama oui ba date pe tiama to beta ba festival ba ni donc tozo bunda pour rumba ezonga malgré nzembo na sali za pena rumba te na kena mwazuke na kena mwa sebe na biso donc ils ont mélange ba style na kati ya nzembo na sali donc ezali ba mayele tel mezo ya de gauche à droite mayele peso kola kaka to kena no mwa ligne wana après toza toujours na rumba ko banzembo rumba yali ese sila photo mixer en même on appelle ekobima eza déjà sila ekobima donc batu bazela ba yoka oyo ça l'heure de devenir malade cet amour moi qui ne rêve plus souvent donc la nuit je commence à avoir peur non bon exemple au moins ndeto yema banzembo et coïncide na pena makambo ebele OK to yemba kapona na oyema nzembo pona ngamo kote pona batu omona pe histoire moko neti eloko histoire moko boye pe epesi po mokola liboso kaka to bandi programmation yango même ba junior cadre ya bina nzembo ngo concorde na histoire oyo ngabia ngamo na eba ite na bino ke nzembo esalami na 1990 donc avant que mabesalama avant batu baboyana nzembo mais écoutez na moni fois la plateau pour olobela nzembo alors message pour na public na yo voilà na yo o eza single to eza maxi single o bongise biso bon normalement mikolo système ekomaka ya single moi nzembo moko na banzembo ebele esi esili awa bena koloba te album parce que na olanse yango kaka moko oyo eza single bayoka yango Patrick Diavewa na Londres maître avocat maître Patrick Diavewa nzembo kitoko yango oyo lisolo pesi evandi na kati badidas pembe basi bafandi na kati ba maître rupa bafandi na kati maître Vincent Gomez azanga te ya bozanga te azali donc ba YLBK motema ya papa azali motema papa donc c'est que des choses azolala mikolo donc azali donc c'est vendu donc yemta simi masolo yemta même ndeto obeta na ba clip ndena obeta donc donc makamna lo bale ya biema yo zo de maele tout OK donc masolo za kitoko ba oyoka nzembo ba oyoka ndena yembi ba osepela pona yemba kaka na yembeka kozela ngoko en tout cas tu comme l'option à souka déjà tu mixer en semaine prochaine moi na programme ya junior kadi to na programme na yo junior kadi to ebi ngana china na ebi mais ngana ndi na kanga mage azabu selu mais ngana ndi bakanga nyoka ponga na kanga nyoka donc nga musana nga kanga nyoka donc junior kadi semaine prochaine tu mixer et puis ceux qui t'ont mixé tu mixé dans l'ancien son OK dans l'ancien son na YouTube les temps tout dans tournage ya kitoko donc c'est ça quoi. OK merci dans autant mingité bangote kana bato bolanda image yo potoka bona en tout cas mbote mingi na epa na Didas Pembe Toussaint Masikini honorable na bosaniote mon frère mon colonel Jomak Makulo na bosanité Raoul Wala Jean-Claude Koufi baza ebele maître rupa donc bamsu to kotanga po to sala kanze bo mission ko continuer oki de moyemo ka lobike mama lobike na ke na plateau to e basuni donc voilà on passe na besoin nzembo de sous 63 wana bino bolinga mabanga mais osomba banzembo te donc c'est une occasion au bengi Fleur Monde HD to orienter vers des sous 60 parce que banzembo ezali soko limba yebola ke rumba olinga rumba sombala nzembo ata pona mbala moko et ça là on peut bien nzembo tigali tous les bibata mabanga donc voilà merci à toi Junior Kadia na espace na temps na réalisation merci à tout le monde walingara dembo wemo Roki Masamba la Silva les millionnaires d'Angola les directeurs to bo salite peut-être en fumu bo s'abonner bo partager bo commenter bo za la dessus te bo tsela connecter na Fleur Monde HD to hotel bo pour la malasima merci beaucoup Yeah,
Il s'appelle Lembo, la plus belle de Paris. Lembo. Mon frère à mon côté. C'est. La voix se fait bien pour tout. Fire!